atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristu bibie. Super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko. Super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka. Super weekend Olanda Kabibi. Super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Hello quoi magie Loketu Bende Iya Gabin. Oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola. Bibi Kapinga oh Kapinga wanyi mawo. Yeah, ben mes abonnés, Canon Musique, prêt, E2S, WNH. Bonana, bienvenue à votre mission, toujours avec moi, la bellissime de la presse congolaise, Bibi Kapinga, toujours pour vous faire plaisir et vous faire découvrir comment se passe le week-end à Kinshasa. Et comme le week-end d'aujourd'hui a coïncidé avec le premier jour de l'année, donc le premier jour du mois de janvier 2012. Nous allons passer le week-end aujourd'hui à la place du 30 juin et nous allons passer le week-end avec les comédiens que vous aimez beaucoup. Ils s'appellent comme ça Fiston Mafinga, Sai Sai. Prometa ki bango ke lelo passer na ba site nyonso esika public et telemi pone zo ba photo na bango a passer na esika public eza lokola prometa ki triomphal na place du 30 juin et quand lui promet aloba ki a réalisé ka donc tozo zela Fiston Sai Sai. Bana bakobi na yoyo bakobi na makakumba bakobi na tout. Nous allons de l'autre côté voir un peu l'ambiance, comment ça règne déjà de l'autre côté avec Fiston Sai Sai. Toujours à la place du 30 juin. Là, si vous remarquez, je suis devant la place du 30 juin. Mais Sai Sai, Fiston et les autres sont derrière moi. Donc là, il y a le jeu d'eau, tout le paysage comme dans le pays Moussousou Nenge Boyebi. Et toké déjà kuna total ambiance Nenge Nineza quoi s'est passé. Et on se retrouve tout juste après. Check.
Allez, ça va vous donner. On est venu fêter avec Saïssa, je suis très contente. Sengo makasi komona boye po bana nanga bamona ke ka na TV lokwa bamoni bazali sengo makasi. To sepeli makasi. Elinga plaisir na sepeli. Elinga plaisir kitoko. Ayeko bina. Asa ikomade. Naza esengo makasi po ane o eza ane mwaki malamu mpe tozosepela elongo na saisai aosepelisa biso donc toza na esengo makasi. Namoni pene esepelisi nga moko nanu mama tout d'abord esepelisi mpe bana en tout cas na nde mpe basali place yango bien mpona bana nde baye kofete en tout cas esali bien bana nga bamonaka saisai na télévision. Mais lelo toye tokuta une occasion tomoni bango bakangisi ba photo basepeli en tout cas l'équipe bien. Saisai anafanya kitu moja ya muhimu kufatana na journée ya leo ya le premier. Toutes nos félicitations na surtout tunaadresse kwa rais mwenye alitengenezea fasha mzuri sawa na hii gare centrale, tunafurahi sana. Mpona nga na remercier d'abord Saisai na ndenga akanisi susu biso na fête o ya nouvelle na remercier vraiment Saisai na ndenge osepesa bana na sepeli vraiment na initiative o azui asa aye na groupe Nemo Bimba. Saisai asali makambo moko kitoko en tout cas nzambe apambola ye mingi musala na ekende liboso donc tosepeli makasi pe bana basepeli makasi. Très ravi de voir d'abord cette place que le président nous a fait. En plus, nous sommes encore très ravis de voir Saïssa et comment il est venu fêter avec les enfants ici. Nous sommes vraiment très ravis. On se fait ça, bana, mboka ezali na mwa timidité, bana bazali na mwa stress. Maman, mes parents, ils stress, mais la volonté est moko. En tout cas, ça allait vraiment bien. Ça allait vraiment bien. Alors, ça allait et marqué vraiment mes parents et marqué bana musu bamona kaka na TV, mioto mais le balier de hit ensemble, ça allait vraiment bien. To sepeli mingi na mokonza mo abiso ndenga seli biso awa. Bala sima bala sabe to fete malamu. Nengina loba me merci. Kwa liboso na okumisa d'abord nzambe na ngai parce que ba accident et salamité oyebi keza mokolo bafete oyo batu ebele oyo balingaka Congo te babane kokana kosala mabe me ngai nalobaki na kosepelisa bana Congo po peuple congolais aza déjà vigilant
Donc nauti na triomphal na eko suki sa awa na place du Gard et l'équipe bien bana ba sepeli ba parents ba sepeli tous les deux côtés nzamba salinga grâce ba artiste ebele ba sonjaki pe ko betia pour na ba fête oyo mais ba concert ba $20 $10 $30 mais sai na bolingo oyo azaka nango ya mboka na ye alobaki gratuit ako sepelisa bana ya Kinshasa na bana ya Congo oyo bauti ba province bazali awa mpona bato nyonso balandinga ezala na triomphal ezala awa na place de la Gare donc eloko ya mabe esalami te tobini tosepeli eleki bien sai alakisi de quoi il est capable tala message eleki kaka samedi mais lelo dimanche bato bana la suite sai l'artiste du moment nabisaki bango biso nyonso toza bastar biso nyonso toza baartiste mais ekomi sikoyo likambo ya cerveau nani aokanisa nini mpo na intere banani c'est bien le logo 16 5 originaire bana journal le premier azamuto akava pe na ndako na bana na mwasi ne a passer journal le kuna mais atali moi na koko somboka moi distraction abengi bana nyonso a permettre journée ne mobimba lelo abomi journée ne mobimba ko asepelesa kama na bana ya mo biso pe yagina bana ba sepelongo na sai baninake mingi artiste ba mboka ba sepeli donc c'est bon ambiance venait passer bien je te comme gozonga donc coup de chapeau nous avons accéléré délai à continuer ba misuba na exemple na ezadi mingi neto koti année à Sika 2012 et na kimia tozana na kati ya Congo et continuer toujours na kimia bongo de remercier mingi président na biso na makama koti biso kimia vraiment biso to pretrandaki teke to ko fêter boye na kimia mais asai makasi ya koti biso kimia on fêtait vraiment la kimia vraiment apparemment na fêter vraiment la kimia na fêter na kimia so na zabo na diminga na mwasi na ngai c'est tout ça na kimia oza mama po kimia zali oui so kimia zali te mais to paratani mbango to zabo te to se retrouver na troupe boye te to za na troupe boye c'est kimia zali ici pour regarder comment ça s'est passé, pour regarder comment ça et Météo et Tito étaient venus fêter avec nous et on nous a tiré les photos. Tu étais content de ce que ça a fait? Oui, j'étais très content. Papa aussi, il nous a amenés ici pour les revoir et puis nous rentrons. Tuko hapa ku gare centrale, fetu napita mzuri, watoto wanafurahi. Niko hapa na bibi na watoto wote, security iko mzuri na hewa ya nchi iko mzuri sana, feti inapita mzuri sana. Sasa iko mzuri sana. Mona kande sasa seksa bana, eleki nango bien. Yeah, BMS Abroad, Canon Music, prêt, E2S, WNH. Kisi yango, o batunya so romo ba plan officiel ça les sous non. Fiston kisi yango, na inspiration pe ba pe ça ton ngene. Moi complexe et infériorité. Je veux dire, si on a ça, les locaux, ils ont ça, et comme ici. Vraiment, on a limité ce rôle, on a battu.
et bato wana oyo lingi soki bazongiselo bolingo ekoma koza na kisi donc nga nazali artiste oyo lelo à part koyeba nyonso nayebi na mutu na nga mutu lokola bato nyonso ndenge baliaka naza star te pa ya bato na ngai oyo basali nga star peut-être nga so nakisaki star na nga fona kebeta ta na ba Cameroun wana nde na star mais na Congo eza ba Congolais baopesa nga chance na simplicité na nga envers bato yango wana ezosalaka na garde moi eloko oyo ozobenga kisi wana siki bandako na bango soso na bango fête na likambo oyo eza eloko moko ba artiste ebele babeti lelo peut-être ça ipo eza cadeau pe ezalaki gratuit omoni tanga babengisi yo babiya kozwa cadeau na yo yoka titoke na bafeti toliaka basoso te na bapale toliaka bato mosono te me tokendaka kaka mpo babengisi biso to honore invitation saisa ya tali na année 2011 nabeti donc nabeti ko nga na bajala bacomédie te ko wana succès baotuna te nga na ye succès alors lokwana badanse bamoni banini tu epuis bazwi bafoto ya ofele obi bana wana lelo bazwi eloko eleki soso mpo basoso wana tu lobi na ntongo change sa forme te nyonso mona mutake toilette kosalaka besoin ya koseka asekaki babimisaka koseka so osekaki yango mais soko olie obimisa yango donc yango moni saisa préféraki aimmortaliser journée oyo aza na tenu moko te donc ausosilisa événement changer tenue bomonaki na wana babengaka ngo maka kumboa nyamaka so moto azalaki na nsima elingi ezala na badimension opesa toujours merci na photo le roi parce que ntango ayokaki événement oyo abaki na nga saisai en tout cas parmi bato bancourage alobi donc après awa omona parce que cadeau mpona bana ville ya Kinshasa donc déjà ekomi bato bakomiseli information en tout cas napesi bango merci napesi pe merci na Patrick Pumbuta mon ami donc qui est le fils du gouverneur donc vraiment tant on a rekoma kuna peut-être na ba émission eroya na yeb sabino makambo nini au gouverneur yebi singa ba félicitations nino apesi nga pona to yebande nini donc eza bien au moni na Congo okozwa initiative mais ba initiative ebele elekaka boye ozo comprendre muta soutenir initiative wana zate mais en tout cas papa na biso ande Kimbuta tant que gouverneur à ville à Kinshasa merci déjà pour l'appel na okoma après ba émission ya to ebande nto sala donc fiston saïsa ba déjà qui est gouverneur a vu déjà message wana n'oublie pas préparer des anniversaires nango une année par week-end par week-end ça ils ont mon ayo moro ambiance ndenge leki mais ça totali bien obeti makakumbwa yo sala nga bien neti boye ba sponsor wana peso ba olandanga toka bwana ka teke neti to sala ke loko te quoi neti biloko boye bana o pe ba ko se retrouver tala banze mwa yoyo nde ba oyembango sponsor par roya wa pe apesi pe bana pe ba yoyo pe parce que bana wana nde bato batomboli yoyo moi dimension moko boye ça la bien ça la bien quoi na bosani te na pesa pe malamo ba bona ne nanga na ve nanga King Makiadi un quotidien de moi au Canada de plus papa Léon Nemalemba ba bonne année na yo malgré moi accident moké salamaki mais nzambe lo ayebi ke elora mokili ro tutana mais yo zala merci pour santé za bien muto asali ke bongo na bonne année ngo pese ba bonne année ti ba bonne année na ngana nzambe ba bonne année na ngana Jésus ba bonne année na ngana ba Nathan ba Josué ba Baba Ange Gabriel batbana kote langa tamso accident mo ngaya babi yete balongoli nga chef talon di mazemi na otaka po mokili ebika babona nena wana babona na trois bato ba bonzela Yesu biloko tanga bota mai babona wana ba Angelu
bonne année na Nzambe président Tshisekedi na président Vital Kamerhe bonne année na ngamo bonne année na ngai bonne année na nga bonne année na opesaka na ba artiste tout ba meilleur vepi na websa bango lo moro omoni tango to sengaka loboko ekendaka neti ezopesa mike kozwa kosenga na kozwa ezalaka na forme moko loboko ezoya ekoya mpe kopesa ekoya mpe kosenga tozalaka mpe na mawa ya bato basalaka biso eloko tosengaka bango kaka bapea biso succès bapea biso gaz mais tokanisaka mpe bango ata mokolo moko ya baconcert moko ya ofele ya yo moko artiste. Oui, si je peux même bien ajouter. Si ezalaki ke ofutika photo na yo oyo yo moko okei nango mais okangi yango na saisai ndenge baphotographe nyonso baosala ezalaki kaka bongo kwa mais ke moto alobaka na banda opesa saisai 1000 francs po alia to amela avant nazwa photo toni non yo mona asi omoni yango caméra na yo ezwi nakangi photo na motu nyonso nga kuna bengisaki bana nzoka bana batambola bango moko te eya na baparent donc merci na baparent basali bana na bango plaisir mwana ta motu bonga oyo Mathieu Mwambe abukani ta motu na baje mais mwana ye abukani kaka panzi aseki bien merci eloko fait comme araboye mikolo bafete neti ba Noël bafete neti ba bonne année ole ba déplacer rebelle pour ça peut ça ofele na triomphal artiste mususu ofele na gare tala passion na moni nga moko na sisi na pardon triomphal na yesu so na place de la gare vous comprenez donc na passé presque journée na nga mobimba kaka pona ko sepela na ba ko sepela bana et puis na ba parents ba monaki bien peu ko sepela na ça donc pour rappeler toujours Bibi Kapinga participe à un événement na triomphal et puis c'est fort au rappeler que par l'équipe quand même ma belle équipe ezalaki awa également bomoni plein mais ma belle ezalaki te et bana bazoki te bana babungi te il y avait quelques bana peut-être ba parents ba bande koluka mais ba retrouvaki bango événement ezalaki vraiment plein bomoni plein ndenge eza ti sikoyo et ba parents bazongi na bana bango normal photographe moko pata bukani ti mais faut yebisa bango ke kuna podium ezalaki de la République à Salifis. Mais oui, avantage na juna gara ezake nazaki place au moins likolo na triomphal vraiment nazaki pemelinga na bana et bon et ça mais quand même bien ndenge kokai ko salama nzamba zo lokumu ndenge yo mo lobi nazaki nanga na sécurité te parce que yo ndo moni ke nazaki na sécurité te mais ngana yeba ke nazaki na sécurité ya ba sécurité oyo asalelaka na bato bokalisa basala so sécurité donc veut dire même ba général ya mboka oyo nga na yebi lokwa par exemple numéro 1 nanu papa na biso général Etumba avant là apriaka mais moi mkonzi ya sécurité apriaka na parce que azaka na besoin pe ya sécurité ya Nzambe parce que sans Nzambe lo moko esalama te Nzambe asalisi journée ngo l'équipe bien ba accident mo esalamité eloko mwa mabe esalamité bano babungi na sur to meki ko aider bango ba se retrouver ba famille na bango pour ambiance vraiment zaki ya gogota musu maman à s'emporter la spectacle moi na so bunga ki de donc mais eza eloko to ko souhaiter parce que ba artiste belé bango souhaiter na bango za rabeta concert ba babukani to bato basoki nde wana mona ngo succès te nga succès la ngezali bana ba se retrouver na ba parents na bango bazonga na ba ndako na bango na paix événement les bien donc merci à trop Nzambe na ngai azolo kumu batutu o balandi ngai ezala na Brazzaville ezala awa na Kinshasa na pesi bino ba merci à trop Nzambe na ngai benisa bino apambola nga apesa nga su makasi a éloigner ngai na makambu ba projet ya Satana pona continuer kozala na bino na 2012 o nyonso na sala o ezaka koluka pe ba bénédiction pa Nzambe toluka mbongo te toluka pe bénédiction parce que ba te belé ba daye lelo ta musu atiki ba $200,000 mbongo pe aka na suka te mbongo kaka okosala ba te loko ofelete oh di bana biloma bomoni ba papa nyonso bolingaka papa sese mutabete bino fele na Noël na bonne année
Papa Nanio, bon. Papa Nanio, bon. Papa Nanio, bon. Papa Mabé. Bolinga bango, baba papa mabete, baba papa malamu mais bon comprendre que tam sous. Donc merci beaucoup, merci, bonne année, bonne année. Bibi, bonne année tout, bonne année, bonne année, bonne année. Na web saka batuke bolingo ezala, paix ezala mboka na biso. Ça Isaïa zoloba que artisan de la paix. Les lomboka na biso soza na kimia, mamna so yoleka na kimia. Na ndimite lelo na RDC, mutao souhaité azala ndeko na Libye. Mutao souhaité azala na ndeko ba place to mona ba guerre ezali. Donc nzamba bate la Congo, Congo na biso et continuer kozala Congo na biso. Na kombo ya mwana na Yesu Kristu. Amen. Maman na nga Bibi Kapinga, ba artiste nyonso ba merci à toi. Ngana ke ba di tout. Donc là déjà je libère Fiston Mafinga ça parce que bato belé baza bazo zelayo OK no repasser bonne année pena bango donc ba bonne année na batu nyonso o balingara Bibi Kapinga la bellissima donc bolingaranga ba patu bonyo ko ba grand fan nga bolingaranga ba kinko yonsa bino nyonso bolingaranga papa Léon Nembale Mbappé alingara émission Super Weekend donc merci beaucoup mais bino nyonso bolingara Super Weekend et kokisi inane donc apport nabino donc un plus nabino na émission Super Weekend pour notre organiser donc organisation vraiment il y a fait il s'est passé vraiment bien et superbe na zela appel nabino na numéro oyo et puis Fiston Mafinga avant qu'il ne soit européen sa numéro na yo pour na batunyo so bazolanda yo numéro na yo ba kozala na peut-être besoin pour na recontacter pour na ba fête onyo so eleki numéro na ngaka 09 98 27 15 00 09 98 27 15 00 bato bo sepelisaka bato ba sepelisaka non c'est appel na bino. Voilà les amis de Super Weekend, nous venons de fêter ensemble avec Fiston Saïsaï, Maka Kumbwa, Yoyo, Bana Babini, Bana Basepeli, Baparents Basepeli. Donc vraiment félicitations à Fiston Mafinga na idée au vraiment zalaki nango innovation au sali pour na mois au ya janvier au bandi mois na bana donc oza déjà na bénédiction na yo na part nzambe pour na bana vraiment bana basepeli ndenge yo moko lobi na interview ke muto akendaka côté kuna pour na robimisa ko sekate côté kuna bakenda so lié soso ki obimisi donc bana vraiment basepeli batikali vraiment na souvenir wana na mitu na bango na ba photo et tout. Et merci vraiment à nos fidèles téléspectateurs Nyonso on va soutenir Super Weekend parce que nous annonçons déjà l'anniversaire de Super Weekend dans une année de Super Weekend. D'ici là nous allons fêter ensemble avec les téléspectateurs de Super Weekend Kinshasa, Super Weekend Brazzaville et sans oublier les clients de Super Weekend. Les clients de Super Weekend Terrasse à bon marché sur Kabamba, juste avant le marché Kabamba, vous retrouvez la terrasse Super Weekend. La terrasse Super Weekend déjà là avec tous les clients comme Germain Mouyaya. Ah, Mouyaya vraiment faux Zalara toujours client à Super Weekend. Ba client sur Super Weekend, ba bonana, na ba client sur Super Weekend, bonana à la grande famille Nembalemba donc Yemoko le vieux Léon vraiment respect. Hein, na vient Léon Nembalemba. Nzambe vraiment alingi yotala to koti na yo 2012 et malgré nyoso mi pepe nyoso yaki na 2011 Nzamba sungi to koti 2012 bonana na maman Beli ne Malemba bonana na Liza bonana na Badiane bonana na Baslay Junior ne Malemba mon cordon ba bonana na batunyo sont vraiment balingara Super Weekend de l'autre côté de Brazzaville olingara Super Weekend Toyebi olingara Super Weekend dans de mails, dans de messages sur Facebook, bossala ba message na BBM mais esuki karawanate. Nous sommes dans l'organisation pour la fête d'une année de Super Weekend. Alors venez contribuer de sorte que fête wana vraiment est à la fête moro incroyable. Fête moro inattendue. Donc toka mo batunyo sobaka mo ndenge ni Super Weekend et ça li fête à mon parce que fête wana est à la 3 jours. Parce que spot déjà bandaroleka d'ici là ba spot et bandaroleka et à 3 jours fête mort refetango na Super Weekend Terrasse pour ils appellent inauguration il y a Super Weekend Terrasse donc le 9
les 10 na les 11. Donc les 9 mars, les 10 mars na les 11 mars pour fêter Super Weekend. Déjà d'ici là, bon, mon spot et bandakoleka. Et de l'autre côté, déjà na bon marché pour fêter les 9 na inauguration à Super Weekend Balamoko. Terrasse et Naki Mpekara pour fêter, place pour fêter vraiment anniversaire, il y a Super Weekend les 10 et puis les 11 nous allons de l'autre côté de Brazzaville pour fêter avec le Brazzavillois, donc le fidèle téléspectateur Brazzavillois. Oh il y a Super Weekend, bato balingara Super Weekend. Oh batindara ba message vraiment que tolingara Super Weekend. Oui nayoki ke bolingara Super Weekend mais bola ça quand même apport bon ça la apport nabino na Super Weekend et donc en plus na Super Weekend et ça la bien je contribue, j'aime Super Weekend, je contribue. Alors bonana tous les téléspectateurs de Brazzaville, bonana Patou Bonyo comme mon grand frère Ankin Koyo, ça vraiment ba Kiko yayo yango wana ba cameraman nyonso Molière télévision et ba régisseur ba mbote na bino ba bonana na bino bonana GB Mampala bonne année na yo, bonne année à Mireille Medji Motema ya GB Mampale, bonana à qui comme ça, à tous les artistes comédiens, à tous les artistes musiciens, donc l'artiste Prince Chabani, le Nigérien de Mama Biyombane Babengakae, et de bonana à toi aussi, de bonana à tous les téléspectateurs de Molière Télévision, de bonana pena ba boîte nyonso, ouais ça là qui ambiance na ba kino nyonso donc ba kende ko sepela na ba boîte oh vraiment ba se retrouva ki lelo lobby le 31 pardon et puis lelo ba refêter pe lisusu kuna Planète Sono bonana na bino bonana na Jérôme Blaise Jérôme Kems Kenny Mananga DJ Trésor DJ Cisco Bosé Belé ba Fly banani bino nyonso ba bonana na bino et puis mes condoléances à la grande famille Planète Sono o ba uti ko perdre DJW, Félix, Boukassa, vraiment mes condoléances na famille nae, nabi ke pasi ekoti vraiment moté mezoki, mais Nzambe aibi le pourquoi a permettre qui to condamné Nzambe te. Merci pour na ye moko Nzambe a permettre que DJW a kende lisusu na maboko nae et topesi merci na Nzambe et puis mes condoléances na famille Nzamba kozi paple wana ekoleka, mais Bibi Kapinga plaire toujours DJW donc moté médical n'a pas si parce que yo vraiment na habité vraiment aucun malamu que ton âme repose en paix et de bonana à DJ Frank ah Chentemba Mobimba et na emoko Chentemba Kaembe babonana na Tyson babonana na Issa babonana na Eric Ngwasuma donc DJ Pablo Gérant Jean-Paul et Fabrice DJ Pablo DJ Roli babonana na le club Mobimba DJ Amarula DJ Viris babonana donc de bonne année à toute la famille bonana à la grande famille donc il y a papa Dodo Balou et na Basilique Mobimba. Bonne année à quelle boîte encore Fiesta là je vois DJ Abdul DJ FM et Jet Set Aphrodisia avec Coco Rubenga bonana na ba boîte nyonso ya Congo parce que d'ici rubrique il y a ko ça l'ambiance na ba boîte nyonso et bandi déjà et puis bonne année na à mon bière Guy Bokopolo moi je te lance en français Kouda et Ratakate donc ceux qui bomoni ngana ba Vivienne bomoni vraiment Vivienne lelo na Congo et c'est grâce vraiment à Guy Bokopolo Kouda et Ratakate donc moi je lui dis Guy Bokopolo les Kouda qui ne ratent jamais de bonne année à toi de bonne année à tous les gens qui me connaissent à toutes les personnes qui m'aiment de bonne année à vous et merci à vous fidèles téléspectateurs de l'avoir suivi d'avoir suivi cette émission. Quant à moi, la bellissime de la presse congolaise, merci comme ça aussi à celui qui monte cette émission, la personne, moi je l'appelle le grand comédien Kyodo, Florent, de bonne année à toi aussi, Florent Kyodo, Enamote Manayo, bonne année à Bino. Et merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Quant à moi, Bibi Kapinga, la bellissime de la presse, je vous dis merci, je vous fais bisous, je vous dis bye, à la prochaine. Général dance tala Dengue no beta makasi Vite selekili sasi